atieli biso film asika oyo lelo tozo zela famille bota mobimba bazo zela en tout cas traumatisme ezali film o Belvi kandi azali kokoma azali akomi o azali kotiela biso un mot par rapport ya film wana ndenge otala pe ba film ebele eleka. Vraiment d'abord félicitations à madame Belvi l'obnatala qui tizen ya film kota lobby namoni papa na biso Mbatasi ya lazali namoni papa na biso Lia azali namoni Belvi moko azali namoni Muchopi azali namoni Karine Amado azali mama Top azali namoni mama Étoile azali namoni Coquette Karine Amado azali Karine Amado azali merci beaucoup namoni Coquette Sasa azali Coquette Sasa Mon déjà Muchopi à lire raison que nous dirait que maman Top n'est traumatisé mais à la connaît modèle la monnaie là qui Karine Amado Muchopi Coquette c'est comme ça on dirait maman Top a té karabatu pour la monde qu'on dirait Belve qui wana dans toye be na ka wa zela dio wana eza trio Muchopi Karine Amado Coquette Sasa il faut jouer un rôle ya kotinda ka batu ba finga ka batu mais yango moni maman na biso basungi ete maman na biso azo ko sala carrière na ye na kata mensonge na lokuta wana obenga mama tani ngate babenga mama benga ndeko mwasi ya yape kuta silikaka yalinga babenge mama te asa mama azo mérite ba respect mama asa mama luna benga ka mama eluka problème eluka problème ndenge ni aka mo yo na age no benga sila mama ngana za na age ni ya chérie na za na age do sila ko boto mon différence ni eza entre ngana et pas bota ba ko bota ngape za mwana pa na sila bota yo mena za mwana pa na zo mérite ko bota nga ya sala muka bengi bia kaza ngakene ko simbela nga mutu non ndeni mutu azoloba kutu yo tikali na mikolo mokie mpona benga na yo supposi réellement ezaka ye mutu apusaka biso baza affaire na ngai epuis réalité tosali na bagago oyo bozotala na ti final wana eza baréalité oyo tomonaka sisi baréalité ya artiste na biso Belvi ndenge ase comporta bamona ngo papa amela matondo ndenge aniati yango bamona ngo papa amela matondo aoloba peut-être eza na bato mosusu bamona ngo c'est comme ezaka rôle te mais toujours madame Belvi na vie réelle mais sur scène ndenge alingane ba problème te ndenge atindane bato te ese eza tinda yo non ndenge po motu mosu alobi kuna ngai mpo bapesanga $100 ya géri yozwaka $100 nana bi bapesaka $100 kebata mokimabe bomoti bapesaka bango $100 mpo bafinga ngai nazwaka $100 ya géri mais to bafinga ebandati y'a pas la cause mon oloba. C'est $100. Papier à $100. Papier à $100. Et ça combien de 500 francs? Pour la finger. C'est que ma finger faut m'attaquer ma tato. Ya géri na kosangisa ba porte-parole union ça va musicien. Pour que ça ngamba ba sika chaque jour. Na tali vidéo wana na yoki pasi na yoki na mawa. Essuie moni essuinga. Bon et swing pour en soi bon non moi swing à terre mais la taille la famille du bota bateau va benga na vente la taille non je aimé la famille du bota la vraiment aimé par rapport que les lots au moro boyer il y a le kuta pour ngai battement va sortir à 4 vidéo wana batindelo c'est que considération vraiment isali et là au moro quand on a roloba basungi maman la biso aussi la na bande su ko benga maman sila basungi ete bana basungi ete ba yagola ba lekechu ba isho koko ba tendresse bango tout basungi ete banani aisho koko yagola lekechu tendresse zuma bango tout wana mais lekechu yo tangi
yo yebi quand même ya lobi ya kande nani mwana waza nani bien chéri omoni nga na internet liboso ya leketu si nga na ye vraiment tv liboso ya leketu po tozelaka succès ya nzambe se mpe tobi totia gene bango batia ge wana peut-être otalama te oyokana te basali oui so na bino yaka na balinie baplace oyo akenda nga mpe so na bino ya gere omona bilo mosusu oyo eza bangambo ya bino na bakaluchi ozomona yaba oui botango yo azoyakasi botango yo azoya kobondela yo végéri tianga na filme bona boye wana asali mwa bichebechebe nde moko boye kuna na balemba kuna tala leketu silama nga nayebi yo oyebi ke toyebani bien ya géré eza baerreur na bino boyela biso baleketu na batv eza baerreur na bino bakaluji ko ntango bato moko baoya estce yokani ti lelo leketu na motu nayebaka ekaluji moto asala lelo mpo yo pese makambo estce ye leketu ayeba yango ke c'est grâce a kaluji lelo aza bongo po ti azoya kobondela bino ngai naza témoin ti vie kaluji aomema leketu nalemba place asalaki soki mwa ekeko oyebi na place yango place asala ba etika kofongama te ozomona me mutu moko azofana te bato na bianka ngo mwana bianka aza nani yango mpona agino nunga naya na oleketu na agino ndenge opesa karine mokonzo obenga karine mami nga mpe na omérite yango oza mpe mami na ye mais oui leketu mami na yo onga na camarade nete moni respect apesa pa kari mpo kari bokonza amasa na nga ozomona ti oyo okoloba loba mpe kaka bakari bino mpe bamisusu tolukela mais kasi mais oui ngai te mais po ti tozwa mpe lewa mankima eza mpe kaka na bakarine yo liala ndako ya gola ya gere yagola na adresse wana azala adresse te yagola na adresse te omoni video oyo yagola ye nango en tout cas bamelomano botalaka biso bobengi nga tellement ebele bobengi nga ebele merci parce que namoni famille libota considération ezali si na expliqué bino bomoni perso yagola kati wana so bokoti epa kapi bokena chaîne ya kapi kapinga oyo babenga na ye bomona yango eza video ya 2 ans passé eza video ya 2 ans passé ya géri ntango natali parti yango natali noir wana oyo eza na immeuble ya kapi eza mokolo ya inauguration ya plateau ya kapi ya sala tika boye oui surprise moko toza nango en tout cas Kapi Kapinga la source officielle ozo mérité yango naza na invitation moko wana baperiode wana alongwe pasara tola afingi vek mayamba asali video yagola alongwe kosala bemission pasara tola place afingaka vivek mayamba akeluka vek mayamba afukami asengi vet pardon mpo bakoma bapire bakoma kotake saratola omoni ezalaka bete abenga bilanga na bianka boyena nga oza boyenga bivet mais la fille ya keso afingaki abi te yaya asengi nga pardon talaka afukamai na plateau abengi nga inauguration ya plateau na bango nga beza po na 4e eringa wana série wana aoluka succès aza nano epa kapi yo oza déjà wana aza déjà bianka zanga tosimbami mpe na mama busi tomati moto wati 4e eri komi mpe tokomi bayambi biso mpe avec mayamba tobanda kozela yo boyena bianka zanga boyena apesinga mpe mbote yo na media yeyo toana na kati ya la source bonsoir mayamba bonsoir ya gola vraiment banda tobanda kozela mayamba zoya bazwi mpe place bapiesi biso apres ya mo boye na plateau bato bazalaki wana banosa mwa bainterview biso mpe toye wana vet mayamba vek alobi nga mpe nalobi atoseki na biso esili babengi biso boya kozwa biloko vike kutu naliaki deja ya kotonda mpa mayamba naliaki mpa vek nasilisi tomati wana ka oyebi nga ndenge ezalaka moninga abengi bino moye bosabote eza te nazwa
on dirait quiz ikayabu mayonnaise on dirait na makeba donc bilo mo mikemi te rapona osala symbole ndenge ezala nango kaka tovandi siko ye azwi parti kuta kolia te azwi mpe parti on atelemaki te ke na kezwa biloko ya kolia azwi ka parti on afandaki ngambo na oseka kutaki vipetaka nosala ode video lomobo alobe lomobo na bandi kosekana tali na banunga antokoza mayele te na bandi koseka vivete na kosala na video na ye wana ye azwi kaka parti wana mokie nde yango adistrait abike nga na kenda kolia na ndako ndenge donc fete ya inauguration ya chef ya plateau ya akomisango ndako na ye yaya bokota na kapi kapinga bokomona ye yakola aza na adresse nini yakola ozoya kokosa bato tandiske bavideo eza pa kapi Je vais encourager pour oui, Yagola. Oh, a commis ce plateau. Oui, a commis ça plateau ya capi, a commis ça comme hôtel là. Il m'a comme non le maman capi. So hôtel là batu ba ko khota ka to yende ba futa ke mongo ba beta ke magolo. Yende futa ka batu mongo ba beta magolo na lilwana. Ya futa batu mongo. Oui, tandis que maman ba capi, ba vanda na lupango wana capi bingana za pa ka moya na mboko. Kapi bingana za muluba ba parala nga ba vanda ka wana. Mais comment Kapi andoya mama biso. O mama so pe ko pe kapi na. En tout cas, maman Kapi OK déjà maman va gérer za ndoi na yo. Ozo mona maman Kapi lobi abi mais non, nga na za muluba biso ba muluba to se comporter lo ka. Jamais place parent na ngai maman na nga papa na nga bazali mwana mwasi moko boye aya kokota ka mibali basala ye place ba parent na nga baza e ko simba te ata chaîne na ngai bana ko tala basoki ndenge nini na kondima babone bakita yango na peshe les oki mpoka ko abina kondima babone bakita na chaîne na ngai balongwa alongwa na chaîne parce que aza na place à revendre te ya gérer mais so moni bureau wana ko kata sala ki ngoma système ya chambre salon ko plateau wana donc mukolo chez la sali eloko ne bongo na za ma vie. Surprise moko toza nango. En tout cas, Kapi Kapinga la source officielle aux mérité yango. Parce que ce n'est pas facile. Musala oyo e bandi et pesa mela ba chaîne nyoso tuté. Yo kanti makamle to yagola ko lobeza makamaso. Pa mona ke makam yagola ko lobeza ka lokuta. Yagola créer mobile ya Nene Botai. A créer tata mosa Nene Botai ba ya na TV. Nene Botai yo moni mbongo neto libala. Oto bala ki yo zwa na yo. Muta bon, moi mosa na zando. A créer nga pe lisusu ngai pe na lobi na zo nyoko ma pa belvi. Ta la place mutu. Place yagola nga na bomo. Yagola moninga na boma yo. Obomela ni. O la télévision. Natali si déjà mokilike. Atambola na lokuta. Potako batu bazomona ba video oyo ya ko tchabila ndaku na ye. Tant batu bazomona ngolo eza na 4e mairie et pas Kapi. Place Kapi abuaka Yagola libana. Yagola yo za adresse ni. Yagola yo za adresse nini. Pesa nga adresse ndaku na yo place au vanda place nga na ko lela fufu. La famille Libota bo retenir boye naza famille Libota na otika famille Libota eza pona mbongo te voire même maman Belvie mon place à vandi abike to ko trahir ata donc bazo bundisa Belvie ba bundisa na biso na bato to za pembeni na donc bo retenir boye bon moni vidéo Yagola tie la chaîne na ye o Yagola bingana kenolio na ndaku na ye ngasko na yeli binongo vrai vidéo oyo eza mukolo ya pesa ngongo na chango na pesa ya chérie eza mukolo ya inauguration ya plateau ya Kapi Kapinga voilà
Kapi asombi ndako na 4e miri na premier niveau wana nde atie plateau na ye na se surprise moko toza nango. En tout cas, Kapi Kapinga la source officielle oyo mérité yango. Parce que ce n'est pas facile. Musala oyo et bandi et pesa mela ba chaîne nyonso touté. Partout dans le monde entier, Jerry Cometox, c'est 207 de la presse, Mobala Litutu, ya Momanazolo, préfet de discipline, Mkouwa Moko de la presse, Papa Kulutu, ya famille Bota, Koko Ba Warrior, Bakombo Ezaliko ya Ebele, parce que tu vandisi ma solo dans Moussala Oyo. Merci beaucoup. Nabino, tout besoin Nabiso, na Active Final Télévision, ainsi que, et pas ya Bianca, Mwana Souka, ya famille Bota, Télévision. Voilà. Merci beaucoup Nabino et surtout na batak wana bomoni na yambi Bianca. En tout cas, lelo il faut ngana sambisa Bianca makasi. Ba émission no sona yambaye boyebi auto priya auto sala ba ndenge na ndenge mais lelo fona sambisa makasi parce que to moni kuna ba matisi e miniature ekei ezongi il faut to solana Bianca zanga et sans oublier tant to bandaka boye to bandaka nanu na ko solola nanu Oezali, Moussala, Oyo, Belvi, Kandi, Poutine de l'écriture, Mama Koma, Mama Morote, Mama Araï Goshi, Mama Chikicha, Tcha. Donc, il y a bien moutou. Azo beta si la toro, si la ebi kokomaka ba film ya kobina, ya ko sauter, et comme il y a lokola, molimo, topesa yango nananye. Donc, il y a bien ça, particularité na yango wana. Voilà. Toujours sur la Bianca Zanga, famille Bota Mobimana, ça a bien à chaque fois, papa Kouloutou Nabino, yé, chérie comme Etox Mobala Litoutou, Mbote Belena maman, la maman chérie à moi si, Mbote Belena, maman José Lusadousu, maman Claudine Bokatola, Aminata Toulomba, Mamita Dina de Belgique. Nalinga soki nazolo banayo moyena na beta lokolezate parce que Messe Ezali, Mamita Dina de Belgique, na peso ba Mbote Belé. Et sans oublier Papa Jaboud Maembo, Motema ya Maman Anas Warriors, et puis famille Libota, Pambote Nayo Ebele. Voilà, Bianca Zanga. Bonjour. Au bois Camille, Bianca. Motona succès. Motona miniature. Parce que Matisson miniature et que zongi à Bianca. Voilà. Tomoni Mama Belvi Kandi après film na biso mais à culpa a tcheli biso film à sika oyo lelo tozo zela famille Bota mobimba bazo zela en tout cas traumatisme ezali film o Belvi Kandi azali kokoma azali akomi ou azali ko tchela biso un mot par rapport ya film wana ndenge otala pe ba film ebele elika. Vraiment d'abord félicitations à Madame Belvi, lobby natalaki teaser ya film côté lobby, namoni papa na biso Mbatasi ya Lazali, namoni papa na biso Li Azali, namoni Belvi Moko Azali, namoni Muchopi Azali, namoni Karine Yamado Azali, Maman Top Azali, namoni Mami Étoile Azali, namoni Coquette. Karine Yamado Azali. Merci beaucoup. Namoni Coquette Sasa Zali. Coquette Sasa Zali. Jolie.
oya ngai oya beauté image félicitations bébé Laetitia Mwamba on dirait pas ça. Laetitia Mwamba Azali ah Kalobi na mona ki vraiment moi c'est un film mais à Tchaki en tout cas famille Bota lelo nzeza première épisode biso il y a film biso kota donc biso tout ça na 16h30 16h30 place Union soza na métro na bureau partout tozela kaka traumatisme na biso siko nani akozala traumatisé soki otali filme te oyeba nani oyo aza mpona mona mo deja mochopi alire ezokende nzela kota mama top nde ya traumatisme ezala kuna so modele namonelaki Karine ya Mado mochopi coquette c'est comme ça nzela mama top atengaka bato mpona moni mpo nzela belve yaki wana ndo tokoyebela ngo kawa zela bio wana eza trio Muchopi Karine Amado Coquette Sas bébé ça dit bango bango mais c'est la mort il y a place wana mais c'est la mort ya on monique Belvi kandi ayebaka kokoche vraiment donc ya sangisi sikoyo papa lia na batasia Yesu Kristu viens na biso batasia onde baza banoko ya Belvi na viens na biso lia Dio nazomona siko papa sans souci na mbatasia na viens na biso mbatasia tala niveau Dio en tout cas bravo à Belvi kandi bravo yango moni sila ye faut jouer ka rôle ya kotindaka bato bafingaka bato mais yango moni mama na biso basungi ete mama na biso azwa kosala carrière na ye na kati ya mensonge na lokuta wana obenga mama tialinga te babenge mama benga ndeko mwasi yaya mpe kutu asilikaka yalinga babenge mama te aza mama azomérite barespect mama aza mama luna abengaka ye mama elukaka problème eluka problème ndenge nini yo na age na ozobenga sila mama nga naza na age nini ya géri naza na age donc sila ko boto bon différence nini eza entre nga na ye pa bota bakobota nga mpe naza mwana mpa na ye sila bota yo ome naza mwana epana nazomérite kobota nga non ye aza déjà na ba 50 quelque nga aza na ba trentaine nga aza na ba trentaine aza mpe na facilité ya kobotanga aza na capacité kobota yo mais oui nazomérite kozala mwana epa na ye obike bakoyela yo makambo yango bamatio miniature ya bianka tomikolisaka na biso moko kala misu makasi na nzunzu na biso moko misali omikolisi donc baresponsabilité teme eleka makasi ebisa biso mikolo le jour des choses aussi bakobotanga alors bianka zanga toshite kote ya promotion ndenge ozomonela filme oyo estce kotalama ndenge asime etalami ndenge eleka oleka asime traumatisme eleka mpona ta déjà 6 heures ndenge ebeti ndenge ezokendela ezomonaka ya premier épisode na biso vraiment eza wawa kozala mais ozoyebisa famille bota nini oyo bazolanda de partout obike famille bota balingako makasi ya bianka nasali remarque wana na émission soki nayambi namonaka famille bota eyaka pena elobi mwana suka na biso zala wana kobanga te famille bota elingako makasi oza mpe na monopole ya koyebisa mpe famille bota moyen oyo akosoutenir Belvi kandi basala ndenge nini vraiment eloko nga nakoyisa toujours famille bota na me nakupa awa mwa balenteur ezalaki mais ntango tolobi ntango toye tobeti se te tomoni mpe mwa changement ezali tomoni mpe mwa évolution ezokende sava en tout cas tokozala jamais desi na filme so famille bota nge eloko na osengaka madame belva asenga mbongo te le seul moyen eza ya kosoutenir madame belvi eza kaka ke tokonsome bafilme na biso peut-être soki otali filme ekoti $1 okuna atali filme ekoti tokende basera bafete décembre bientôt awa bana fo balata bana fo balia siko soki biso na bino totali filme te omonake ofeli na kolia te aolata te na famille libota vraiment filme oyo eza devant na biso nyonso tokonsome traumatisme
artiste mais na biso ma toza jamais déçu. Voilà, et là c'était Bianca azopesa mot d'ordre na ba famille Bota ngana yebisaka bino chaque fois boyebi bien bolingana bimisa pour témoigner de la gloire bolingana bimisa boyebi eloko ebimaka awa na kati mais lelo bosupporte nga na babimisa ngo te tosokola na bino famille Bota ndenge Bianca azanga alobi yo moto ozotala bafilme ya Belleville ozosoutenir baorphelin na baorpheline ozosoutenir bapaka oyo bazangi makasi lelo bazangi eloko ya kolia parce que Belleville tout le temps bomonaki awutaki kotala baorphelin opération zongisa orphelin kelasi donc ntango ozotala bafilme ya Belleville yebaki ozosoutenir ozosunga milimo ya bato ebele pourquoi pas oyo ya kotala filme wana donc famille Bota tokonsome ndenge kaka nalobaki estce nayebi te Bianca sopoza opinion moko nanga opération film na biso oza na C ya 100K te normalement to mérita ngote C ya 100K te famille ça bisote bisote moni ba film musu basaeli ba matala na a 3 épisodes comme déjà na 100K oh tu etikali et na 100K mais soko tali matala no basaeli biso eza matala na moko boyeke to kanza biso ke film ngo kozala ndenge na obiki ngata ngoni ba 100 na c'est que bataboni ba épisode nyonso eza bongo nzoka Simon Mbongo milio na milio donc opération 100K opération film moko ya biso il faut ebeta 2 millions de vies donc ce déjà 12 épisodes ce déjà 10 épisodes ce déjà 17 épisodes donc compter nombre de vies à nyonso il faut ebeta 2 millions de vies famille Bota soki bémission tozosala ngo boye au-delà de tout tobandaka na partie ya promotion botala émission bo partager aussi émission na Facebook tindela moninga aussi émission na WhatsApp kokanga pona yo moko te partager émission yo omona ndenge Bianca Zanga mwana suka famille Bota na papa kuta famille Bota ndenge to kosala promotion pona Belleville kandi biso to ndima ba komona so babenga biso Chéri Mukala ndimi yango Bianca Mukala to ndimi yango kimukala na biso eza ya propre kimukala na biso eza lokwa ya ba idiot na ba idiot mususu to ya osela madame Belleville si azo construire carrière na ye ezara jamais na kata ya mensonge to na kata l'hôpital to na kata ya injure ya salité ya kofinga ka bato to madame Belleville c'est ça abi keno simba mutu boye touche mutu wana po mutu wana eza pe question pe fona tu na yo est-ce que madame Belleville ya sala muka bengi Bianca Zanga kene ko simbela nga mutu e ba non ndeni mutu azoloba kutu yo tikali na mikolo mokie mpona benga na yo suppose si réellement ezaka ye mutu apusaka biso moza affaire na ngai et puis réalité tosali na bagago bozotala na ti final wana eza baréalité oyo tomonaka si ba réalité ya artiste na biso Belleville ndenge ase comporta bamona ngo papa mela matondo ndenge aniati yango bamona ngo papa mela matondo aoloba peut-être eza na bato mosusu bamona ngo c'est comme ezaka rôle te mais tozwi ma madame Belleville na vie réelle mais sur scène ndenge alingana ne baproblème te ndenge atinda ne bato te ese eza tinda yo bano ndenge po motu mosu alobi kuna ngai mpo bapesanga $100 ya géri yozwaka $100 nana bi bapesaka $100 kebata motu babe bomoti bapesa bango $100 mpo bafinga ngai nazwaka $100 ya géri mais to bafinga ebandati oh yapaka na cosma mnaoloba $100 papier ya $100 eza combien de 500 francs mpo nazofinga c'est que mafinga fo mata to ya géri na kosangisa baporte-parole nyonso ya bamusicien bopesaka nga maloba sika chaque jour oh yapaka zawa yapaka $100 ya tokabola yapesaka maloba sika natuka mutu naloba na mutu boye nga nazwaka na nga ngo te voilà Bianca Zanga tokoti deuxième partie lelo oyo Bianca balobi otrahir Belleville kandi okendaka kolia pa ya gola video ebimi ya gola alakisi alobi Bianca ayaka kolia pa na nga tozalaka na ye eza estce makambo tomoni na internet wana famille Bota batali yango mpe ebele mpe babengi nga batuli nga papa kulutu estce eza ya solo na bino koyamba ya bino Bianca na plateau na nga mpona tuna ye otalaki video wana ya géri oui merci d'abord pour la parole na tali video wana nayoki pasi nayoki na mawa esui wana moni esui nga bon
eswing mpo en soi boyenga mo eswinga te mais natali na famille libota bato baobenganga na vandi na te non je aimé na famille libota vraiment aimé par rapport que eloko moko boye ya lokuta mpo na ngai bato ma bazwa te ya kokatelo video wana batindelo c'est que considération vraiment ezali eloko moko kaka ngai na koloba basungi mama na biso osila te na bande soki kobenga ye mama sila basungi ye te bana basungi ye te bayagola baleketu baisho koko batandresse bango tu basungi ye te banani aisho koko yagola leketu tandresse zuma bango tu wana mais leketu yo tangi kombo yo oyebi ye quand même ya lobi biakande nani mwana waza nani bien géri omoni nga na internet liboso ya leketu si nga na ye vraimen tv liboso ya leketu mpo tozelaka succès ya nzambe se mpe toyebi totia gene bango batia ge wana peut-être otalama te oyokana te basali oui so na bino yaka na balinie baplace oyo akenda nga mpe so na bino ya gere omona biloko mosusu oyo eza bangambo ya bino na bakaluchi ozomona yaba wi potango yo azoyakasi potango yo azoya kobondela yo viegeri tianga na filme boye na boye wana asali mwa bichebechebe nde moko boye kuna na balemba kuna tala leketu silama nga nayebi yo oyebi ke toyebani bien ya gere eza baerreur na bino boyela biso baleketu na eza baerreur na bino bakaluji ko ntango bato moko baoya estce yokani ti lelo leketu na mutu nayebaka ekaluji moto asala lelo mpo yo pese makambo estce ye leketu ayeba yango ke c'est grâce a kaluji lelo aza bongo mpo ti azoya kobondela bino nga naza témoin ti vie kaluji aomema leketu place asalaki soki mwa ekeko oyebi na place yango place asala ba etikala kofongwama te ozomona mutu moko azofana te batuna bianka mwana wana bianka aza nani yango mpona agino nunga naya na oleketu na agino ndenge opesa karine mokonzi obenga karine mami nga mpe na omérite yango oza mpe mami na ye mais oui na omérite leketu mami na yo onga na camarade nete moni respect apesa pa kari mpo kari bokonzi amasa na nga ozomona ti oyo okoloba liloba mpe kaka bakari bino mpe bamisusu moto balukela mais kasi mais oui ngai te mais po ti tozwa mpe lewa mankima eza mpe kaka na bakarine ozomona bango nde bakoma kodiembela karine mokonzi kamani na bango ti tomela vitelo na karine na 24 bango bazala bazala te bango bazala te oyo lelo bakomisa karine mokonzi bakomisa nani ivete kalombo bakomisa vete mayemba kamani na bango to tokokemba na lingola bakalembelema na bango bazala est ce que bango bayebi sixo ivete kalombo asala na akaneton ntango babambini bamolere ezala bango bayebi succès ivete kalombo asala te wana babima te baobunga onoloba na yo bayebani te ozomona ona lelo bato misusu bango babeta tolo ovete bayeba kamanga bayebi te bayebi vivete abanda carrière nde ndenge nini bayebi te abino na baorkestre nini na nsima ndaku atambola ndenge nini azala ndenge nini abandi bavoyage na age nini abali na age nini bayebi te menga na oyebisa bango mais yo liela ndako ya gola ya gere yagola na adresse wa azala adresse te yagola na adresse te omoni video oyo yagola ye nango en tout cas bamelomano botalaka biso bobengi nga tellement ebele bobengi nga ebele merci parce que namoni famille libota considération ezali si na explike bino bomoni perso yagola kati wana so bokoti epa kapi bokena chaine ya kapi kapinga oyo babenga na ye oyo babenga na ye bomona yango eza video ya 2 ans passé eza video ya 2 ans passé ya géri ntango natali partout yango natali noir wana oyo eza na immeuble ya kapi eza mokolo ya inauguration ya plateau ya kapi ya sala tika boye oui nga nafanda na ndako ezalaka baperiodeogrande so bakufi na 2021 matanga eleki apo nini vivete mayemba obenga ngai abinanga bianka kamana oleli mpe nini da bakundi yaya yaka tobeta tour ndenge ezalaka moninga bimisa moninga na ye asi mpe nini naye mpe pa vivete mayemba tovandi alamba mokolo yango vete yamba nini
ala monde mbanga non mbanga ta ba mpanzi te pe biloko wana tolie tobeti masolo toseki donc encourager nga tosali bavideo stress nalaki nango ya kolela grande sœur na nga wana tofandi na vivete abilanga Bianca naza na invitation moko wana baperiode wana alongwe pasara tola afingi vivete mayamba asali video ya gola alongwe kosala bemission pasara tola place afingaka vivete mayamba akeluka vivete mayamba afukami asengi vivete pardon mpo bakoma bapire bakoma kotake saratola omoni ezalaka vete abenga bilanga na Bianca boyena nga ona boyenga bivete mais la fille ya keso afingaki abi te yaya asengi nga pardon talaka afukamai na plateau abengi nga inauguration ya plateau na bango nga beza po na 4e iri nga bisa wana série wana aoluka succès aza nano epa kapi yo oza déjà wana aza déjà Bianca Zanga tosimbami mpe na mama Busi tomati moto wati 4e iri komi mpe tokomi bayambi biso mpe avec mayamba tobanda kozela yo boyena Bianca Zanga boyena apesinga mpe mbote tosoli mpe bazwi mpe place bapiesi biso après ya moko na plateau ma bato bazalaki wana banosala mwa bainterview biso mpe toyeba na vete mayamba vete alobi nga mpe nalobi atoseki na biso esili babengi biso boya kozwa biloko vike kutu naliaki deja ya kotonda mpa mayamba naliaki mpa vete nasilisi tomati wana ka oyebi nga ndenge ezalaka moninga abengi bino moye bosabote eza te nazwa ondire cuis likayabu mayonnaise ondire na makeba ndenge ezalaka nango kaka tovandi siko ye azwi parti kuta kolia te azwi mpe parti oyo natelemaki teke nakezwa biloko ya kolia azwi ka parti oyo nafandaki nga mona oseka kutaki vipetaka nosala ode video mobo alobeli omobo na bandi koseka natali na bandonga mpe antokoza mayele te na bandi koseka vivete na nosala bavideo na ye wana ye azwi kaka parti wana mokie nde yango adistrait abike nga nakenda kolia na ndako donc fete ya inauguration ya chef ya plateau ya akomisango ndako na ye yaya bokota na kapi kapinga bokomona yango aza na adresse nini yango ozoya kokosa bato tandiske bavideo eza pa kapi yoske ye ndako wana 4e iri wana so ezalaki ndako no kapi enga abengana ndako wana eza ye te kapi abengana epa comme ça place ana hotel oui yagola akomisi place oui akomisa plateau ya kapi akomisaka ngo hotel na ye makambo na oloba mama kapi hotel wana bato bayaka kokotaka to ye nde bafutaka mbongo babetaka magolo ye nde afutaka bato mbongo babete magolo na nini wana yafuta bato mbongo oui tandiske mama bakapi bafandaka na lupango wana kapi abingana aza moluba moya na mboko oyo kapi alobi nga naza moluba bapara nanga bafandaka wana mais comment kapi oyo andoya mama obima biso mpe kope kapinga en tout cas mama kapi oki déjà mama bayegera aza ndoi na yo ozomona mama kapi alobi abi mais non nga naza moluba biso baluba tosekokotalokabao jamais place para na ngai mama na nga papa na nga bazali mwana mwasi moko boye aya kokotaka mibali basala ye place bapara na nga baza ekosimba te ata chaine na ngai banaye kotala basoki ndenge nini nakondima babone bakita yango wana mpe chaine ezwaki mpoka abi nakondima babone bakita na chaine na ngai alongwa na chaine parce que aza na place ya kovanda te ya géri mais so omoni bureau wana okapi asalaki yango ma système ya chambre salon ko plateau wana mokolo chaine asali eloko ne bongo nazala bavideo yango na image ya toko listre yango ezali naza mwa na plateau nazwi kaka plateau monika plateau kaka nde elaki plateau kaka ya pamba nazwi plateau baki 10 ezalaki na plateau wana nazoloba na yo yabimisango ndako na ye donc eza plateau ya kapi ya gola obina yo emokosa te nga so naza lokola yo video na ngena ya nango te potango na tani video na tani ngabi periko oyo na tournaka nango na BZ mais na chaîne ya mwana suka oyo periko wana na ya nango te na tikala kotourne nango mission te nafandi ngabi nakendaka ya mpe tournage ya master te ekokozala wapi navandi ngabi mokolo inauguration ya kapi kapinga sikoyo yakola ye opesanga adresse ya ndako no ezala wapi po 4 miri wana ezalaka na yo te so mpe nalia biloko ya mbongo noto ya mbongo kapi mutotozalaka na baprésident rio po nsima wana
nani papa na biso rio a BCBG azaka na sima côté nga na vanda ki wana sima ndako ya papa rio so ya gola bisanga adresse no ezaka wapi po 4 milo wana eza yo te biloko yo finga linga lokoso na TV na lia ya mbongo na ota mbongo kapi ya gola nga na yebi ndako na yo et puis pero na tanga anosa na kapi ano tirer belle vie te jamais alors baneka makamba ba alors beaucoup plus nini ozaki saratola beaucoup plus à demela mais lelo kotala lelo Bianca c'est comme si on dirait ba kabula belle vie na batu nyonso ba inisa belle vie aina batu tout na eloko ba osala lelo ya chérie ba audio madame tout ça c'est le mot madame Belfi aza tellement mutamayele avant d'attendre bino na bana oyo lelo mokile bato mo bazala posa bazwa bana nanga ozomona avant di matali abi babiloko tout baoya nango na TV wana bano baza très sage mais ka ya gola obengi ye mo va se contredire lelo soso ke na kolia pa na alobi na vandi alobi kaka na audio moko atindaki ne miso asali epa leketu alobi tovanda ngai Jemima ya prince nga na bengi na bi ya gola koloba te yoka ndenge Jemima ibela oluka nini na via Jemima ibela ya gola te aloba ye mtabomela ka ilibala ya solo bomela e bolingo ya solo po Jemima ibela afanga kita calculer yo ye na niveau petit soit disant ya gola aloba ke Jemima mtabotola ye mobile nani ya bomwana otanga komote site mobile na bomwana azaka mwana ya famille bota donc ya gola elle fille bokilo ya belvi Nzambe ozomona azalaka collaborateur epa Jemima ozomona mwana mai avandi abite mwana mai nanga tocha chaîne na biso coup de pouce ndazala mais atika na défaut yango moni olata komba Jemima lokwa aliputa mais tout ça toloba nini si la mutation encouragée mais oui ye mutu otinda ye omoni bato bazalaka ke abandi banda carrière na ye azwi batrofa makiona azwi batrofa lokuta basali makambo lokuta makambo nyonso lokuta carrière ne tout autour ne nyonso to wana baza baka lokuta yo baniti makambo autour oyo ya gola yaka koloba yo baniti makambo nyonso oyo ya gola yaka koloba ezaka makambo so mpo monake makambo ya gola yaka koloba ezaka lokuta ya gola acréa mobali ya Nene Botai acréa tata mwasi ya Nene Botai baya na TV Nene Botai omoni mbongo nyonso libala oyo tobalaki yo zwa na yo muta bo mwana mwasi na zando elenga mpe lisusu ngai mpe na lobi nazonyokoma pa belvi tala place mutu place ya gola nga na bomo ya gola moni nga na boma yo obomela nini oza télévision natalisi déjà mokili ke aotambola na lokuta potango bato bazomona bavideo oyo yaya kotya bi na ndako na ye ntango bato bamona ngo lelo eza na 4e ri epa kapi place kapi abuwaka ya gola libanda ya gola yo oza na adresse nini ya gola yo oza na adresse nini pesanga adresse ya ndako na yo place ovanda place nga na ye kolela fufu oyo fingi nga lokoso moyibi nalia fufu na ndako no place wapi voilà en tout cas Bianca Zanga to comprendre que ça bazosala kabale moko boye bakabola belvi na batu mais je crois bien bakolonga te belvi kandi lelo yo avandisi masolo belvi kandi osala musala na ye belvi kandi lelo yo même na la Bella production ce que ezali bato bino bokanisi lokola bokabole na bango bango nde bachela ke mbongo po sala musala na luvunu na beno allez Bianca Zanga mot de la fin na yo pour émission oyo et puis ba mbote na bato balandi pour famille botape moteme swaki bango. En tout cas, d'abord, maman nena papa ne libana seli bango boutique. Pour na kenda kuna. Pourtant on peut na kenda ka et pas comme ça la émission na chaîne na la ka ngo BZ. Na papa Rio. Na badon le ka maman ya mama kapi wana. Moi na pesi bango mbote maman na leki nanga. Mais ya gola yo bo reteni ya gola za na ndako te. A tika pe za ndako te. Peuple nomade. Si na tina bino ndako ya gola binda kune. Bo ka est-ce que ya gola za na niveau somba bakita modèle wana ya golo za mo ngana ebi afana na hotel place à salaka bongo tala tanda ko mikolo azosalela nini azosala ba video wana mama bongisa ba esika mo se kumana yambaki na iloba na yo bongisa ba rideau
luka mandako lelo ba jeune fille akoma de rideau bongisa ndako Voilà. ngana na pesa tendresse nini ayaka nango bo filmer ba chambre depuis nga na filmer chambre na tendresse na ayate na yate tendresse à la chambre j'ai mis ma ibe à la chambre nga na la chambre na rien solo à la chambre ne tendresse rite na biso pas la chambre opération la chambre voilà madame bino bala bala opération la chambre sikoyo etikali yagola filmer ndako nonga na filmer ndako nanga totala nani aza mwasa propre devant opesa yango wana si yakola ndako noko kosa tenga pene na ndako nanga yagola kokima te voilà bambote na yo bambote nanga na pesi na famille bota mobimba donc baza vraiment belé na moni dongo lesa nzamba Versace Odette lesa maman Odette lesa maman na Leslie Niki lesa mifi lesa motema ya papi Iran Kialuta Nadi Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco Bibi Chumuswamba Ipupa décoration Adage Lubanza Jomer agence Turquie Luanda Turquie Paris Wapi Rose Mengazali le roi célèbre Christian Ngoma. Merci beaucoup na Mamita Dina de Belgique. De Belgique. De Belgique. Un grand merci à Maman Sakina, la grande H. Merci à la Maman Chéra Moissi, Maman Claudine Bokatola, Maman José Lusadisu, Maman Aminata Tulomba. Merci beaucoup à Maman Aniba Super. Merci à Maman Anim Putungoya. Merci à Maman Ewin. Maman Gina Mabiala. Gina Mabiala. Yebisa Fortina. Merci à Papa Alengi. Et Papa Godard Eliko en tout cas ma famille Libota Mobimba. Voilà, to silisi awa ezalaki bongo biaka zanga na Papa Kuluta famille Libota, ba famille Libota bo comprendre que bazo bundisa belle vie, ba kabole na ba comédien et bazo bundisa pe belle vie, ba kabole na bato to yaka ko défendre. Merci à notre mémé 7e. 7e bagarre. 7e bagarre Mireille Toubadi, ngana benga ke Mireille Toubadi. Jamais ataboye ndenge nini. Je suis mémé de famille Libota. Voilà, belle vie à pambola déjà batu nyonso oya bimisa pembeni na ye. Vraiment. Moto ko pambola moto soki moke azali bisute. Donc belle vie kandi sa pambola. Merci beaucoup na bino tout bolandaki biso. En tout cas, nzambe alola abatela bino famille bota place boza bobondela rapport na belle vie kandi. Bo sambela bo tchaka mabolongo na bino na se parce que ba yini bato na soloka. Bakomi pena na motema mabe. Motema na bango mbindo. Ndenge lo bilongi na bango eza mbindo. Donc merci beaucoup na bino tout. Tokutani na émission koya parce que biso toko défendre kaka belle vie. Bye bye.